Souhaiter na bino bakongole bana ya RDC tozali koremercie bino mingi bayebongisi na kolanda émission na biso ya www.zoommail.com topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo boza na kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya mobilité mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali komekana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela. Soki muntu akepoto bakoma tonga ye otala ye kuna akabaka sute de po akenda na poto abosana bato ata sardine ya pamba tindaka te ndenge afiraka na poto oyebi yango te barealité oyo ya poto oyebi nyonso te bajournaliste na RDC bayaka na poto bayaka kofilme réalité nyonso te kaka kofilme bato ya bilobaloba blonga nalataka versa soji Louis Vuitton poto nyonso oyebi ngai mokonzi ya fashion adegenaka na maki vinaigre apesala de ton. Oh ça c'est voltage. Poto bampasi ezali be poto ezali na yango paradis te awa na poto bampasi ezali be poto ezali na yango paradis te basaper misutu monaka na tele peut-être si bakoma poto kala et puis esi bazwa misala yango bayaka kolakisa bilamba tokanisaka soki moto akomi poto mbala moko pe yakomi na mbongo mete eza bongo te atanga moko mpe ntango nazalaka mabanga nakanisaka jamais poto pasi ezalaka me ntango ngai moko nakomi terrain namoni réalité oyo ezalaka wa yaye ya papa mama tonoko letutantino aza na poto famille to pire masa aza na poto osengi eloko abi aza nango te ndeko na ngai kozwa ye mabe te ifo kofutela palin courant mai mpe gasi fo koluka mpe kolia bataxe mpe epa kofutela studio déjà 300 balles soki osengi mbongo bapeso mokende konanga sepela kosalaka yo na poto ndeko nanga ezali pasi kolamuka 4 heures okokende mosala oyo ebandi ba 5 heures na nzela okoleka malili makasi mopepepe baneige makasi yeko beto meme na elongi awa na poto bampasi ezali be poto ezali na yango paradis te awa na poto bampasi ezali be poto ezali na yango paradis te mindele misu balingaka bayindo te ya kosala nyonso po alukelo problème après akende epai ye patron koloba ba n'importe quoi po babengano wana nyonso nde babasa poto ngana bula jamais ke awa na poto bafaser mpe baexistaka menga moko natali na mbisu na ngai ya mindele kutu baexistaka donc basi ezali partout soki moto azalaka na kati ya poto atindeli yo mwa mosolo ate mosolo yango eza moke yo mpe luka osala te commerce moke po motu oyo atindeli yo mbongo yango soki ayoki kosalaki nango commerce ekosala mpe na plaisir na motema soki azwisu mbongo mbala nsima peut-être kutu kosenge te me ye moko na kati ya motema ne ya kotindela yo mpo osalaki nde mayele kwa fre mayele bampasi ezali be poto ezali na yango paradis te awa na poto bampasi ezali be poto ezali na yango paradis te
bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda émission na biso ya www.zumel1000.com. bandeko babolingo lelo sango oyo tozali yango tokopesa bino ezali sango ya ndeko na biso oyo asalaki loyembo ya kitoko oyo tosiliki kolobela ye mikolo esili koleka na kombo ya 6600 volt. ye azali congolais oyo avandi na mboka Belgique na ville ya Gand. ye nde asali loyembo kitoko oyo boyutaki koyoka oyo balobi ete poto ezali na yango paradis te. yango ete loyembo wana tobetelaki yango sete mpe tolobaki ete ezali na maloba kitoko texte kitoko oyo etindi ete na congolais nyonso ayebaka korefléchir mpe kokanisa nini ezali kotinda ete lelo situation ya moto nyonso na poto akoma na difficulté mpe abanda komitungisa na Kinshasa kuna bazali kotungisaka boyeboye soki oyo nzembo oyo malamu ntango mosusu okomona ete foti mpe ekoki kozala ya biso bato oyo bavandi mpe na poto parce que bato mingi bavandi na poto balingaka kolakisa bato bazali na Kinshasa ete oyo nyonso ezali awa ezali facile mbongo ezali facile makambo nyonso ezali facile. mais attention bandeko moko mpe ifo toyebaka ete oyo tozali kosala ebetelaka biso mpe retour yango ntango ebetaka nde etindaka ete bato mosusu bakoma koinvite ntango bato ya Kinshasa bazali kobenga moni kaka numero ya Kinshasa akoyaba te ti kolela wana ekokota na répondeur. yango ete tozali koyebisa bino bandeko tolinga te kolakisaka bato ya Kinshasa ke nyonso tu ezali kitoko to paradis awa. wi toyebi ete na poto moto akoki kozwa facilité mpona kozwa mwa ndunda mpona kozwa mwa pondu mpona komela mai wana ekokozala. mais facilité ezali teke po te bayebisa ete kozwa mbongo ezali facile non. awa eloko ya ofele ezalaka te nyonso tu ifo kosomba. yango tozali koyebisa bino bandeko bolanda mpenza loyembo ya ndeko oyo alobi mokene alobi mingi. ezali nzembo moko na bandi ete moto oyo akoma traumatize mpona bapele ya Kinshasa apesa ngai esalela ngai alanda baloba oyo na bandi akoyeba siko ndeni ya kokobongisa ye na bato ya Kinshasa. mpe ete bato mosusu bakoma traumatize mpe ete bapele ya kosengeleki alors azali koyeba ndenge nini na kosala te. et surtout na bato oyo batekaki mwa bampangu bateki oyo katikati ya lopangu espérons ke bayebaki ete soki akei ya kozongisa ntango mosusu 4 mapangu to 8 mapangu selo kaka baimagination tozalaki nango na Congo. akomi awa na poto ayi kokutana na makambo mosusu oyo atanaka te yango ekomisi traumatize azoyeba ndenge nini ya kozongisa 8 mapangu alakaka te. yango tozali kosenga na bino na bandeko banzembo ya boye ebongi ya kopesa moto na moto leson mosusu olakaka mwana bato oyo soki na poto na kobala yo oye na poto volonté ezali po bala mwana bato me mosolo ezali komonana te ozali koluka de gauche à droite ozali kobeta moto. alors yo mpe na soni wana ozali kobanga koyebisa mwana bato kuna na Kinshasa tala ngai boye ozali koloba kaka oyo ozali bien ozali na ndako na yo moko osalaka makambo ya minene mais mwana mwasi ntango azali kozela azali komona eloko te ye azali komona neti non ozali konéglige or ke olingi koyebisa ye baréalité ya poto te wana nyonso ezali bambiscade ndeko wana nyonso ezali bambiscade. yango tozali kosenga na bino bandeko loyembo oyo epesa leson na moto na moto asala examen de conscience oyo ete ndeko mobali oyo na kombo ya 6600 volt alobi moke kasi alobi mingi na nzela ya nzembo na ye mpona biso bato tovandi na poto olia kozwa kaka banzembo oyo ezanga sens osimetoli o malewa o boye na boye banzembo oyo eza na baéducation te banzembo oyo ezali koapporter rien d'éducation ya bapepe congolais. yango nde bozali kozwa kaka mpona omwana na tikaki simekoli sens nango ezali nini vraiment ezali mawa. tala bato oyo biso na Congo tokokomisa bastar bato ya boye mayele ezali na moto inspiration avandi na poto mpe araisonne alobi nasala nini amoni réalité ya poto tala lelo ayi kosala loyembo. bato ya boye nde tozali na bango mposa na Congo bato ya boye nde biso bakongole tokoki kokomisa bastar oyo tokoki kotombolisa bango mpo na miziki ya Congo. miziki ya lingaka maloba minei pamba na maloba minei wana epesi leson mpona population nyonso tu to badiaspora congolaise oyo bazali ya na poto mpe bandeko ebele ya bamillion ya bacongolais bazali na Congo. tala miziki oyo biso tokoki kopesa valeur yango oyo ndeko mpona kotalisa ete miziki osali ezali miziki ya kitoko topesi yo kaka honneur moko oyo biso tokoki kopesa yo honneur wana biso topesi yo tolobi ete ntango émission na biso ezali kobanda tokotya loyembo na yo comme ebandeli ya émission na biso